Ezali bongo famille ya pour des chasses na mona naï pe na moko ya actrice Pierrot vraiment na osenga ozulanga vraiment pour ba comprendre pour des chasses pour to yeba pour des chasses il avait combien d'enfants pour des chasses est-ce qu'il était marié ou peut-être marié, ou était peut-être divorcé, tout ça venait fort, tout ça va donner une pour te ça donne information complète et puis par exemple pour des choses à ça qui combien de temps na groupe sans souci vraiment tout il va passer dans le monde à mon année à moi si vraiment très abattu vraiment très abattu et pour nous informer encore biso tant comme qui lobby c'était le 8 na ndako ya pour des choses bango ba quitter et même attends moi na moi ça va quitter biso tout le ko informer bango bazaki très abattu pour na liwa ya pour des chasses vraiment toujours c'est la Gingombe et na moni bazali kuna na à Jomari bazali na oxygène kuna na morgue ya cinquantenaire ba yé pour na ko sala embaumement ya corps ya pour des chasses. Merci to ko zonga tu t'appelles pour na to continuer ko informer bino ba information surtout na interview to c'est la présent to c'est la Gingombe. Merci. Ah! Ah, pues. Ah. Je suis maternelle. Attendez, moi, bébé. La musique, c'est un bon à que nous la ma santé, nous musique à la biso. Melissa, la monia. Mama la maman, de maman côté silité. Pour ta maman côté silité. Pour ta maman côté silité. Pour ta maman zona nous côté. Motena biso nyonso balandi ya émission Art en Vogue avec l'incroyable qui en vous. Partout vous allez kolanda biso monde abat ces comédiens encore en deuil. Malgré que à ces comédiens Nabiso Murumba depuis akufa qu'il y a au moins un mois passé, nan wakundiete to lobby le 8
Touiti Souko Sango Yamawa, Moko Bati comédien pilier Mboka Oya groupe Sans Souci, poudre de chasse, Atika Kibiso, voilà pourquoi les lots aux Awa, na morgue à cinquantenaire, je pense que arrière-plan Langai, Yanwa Bozo Mona, na cinquantenaire, Bati ce comédien, Baye Pona Kwambome, notre acte comédien, poudre de chasse, c'est pourquoi na gauche Nanga Awa Nazali, na Moko ya Bango, ligne Bati comédien, ya groupe Sans Souci, à l'occurrence de Massimo. Mbote na biso maman. Massimo, bien que aux alliés un peu vraiment très abattus par rapport à l'IWA, il y a un président pour des chasses. Tout yeba awa siko na mort c'est déjà bambomé ou comment? Non, non, pas encore. Donc, tu comment quand des comment ba formalité avant de procéder na quand il y a un abonnement, il y a un des là, va foutre un bongo et tout, voilà, c'est comme ça, il y a un moment de télémi. Awa boye groupe Mobimba, groupe Sans Souci ou bien boye une délégation? Non, tu as un groupe Momaté, tu as une délégation, tu as une tâche déjà bien partagée, voilà. Pourquoi la tâche n'a pas été faite que tu as là, pour un abonnement, il y a un Balan Bozali awa. Zali, le vice-président, Bouchlo Kinjon, Tiner Filiang, et Maman Sociale, Gina Koli, nous appelons Papa Gingombe ainsi qu'Enga, et le membre de sa famille. Ok. Tu comme on image, tu landa kibino surtout. Réunion moko tu ko sala ma réunion ezaki réunion ya nini? Juste ezaki mise au point, comment je ne sais pas si on a un menu, ezaki menu, il y a par rapport à Bissomo dans le groupe. Ouais. Tu vois papa qui est mais tu as misala oh il faut tout ça là ba publicité musu tout ça là kaisa ya batu eza ko ba senga pour la promotion ba foutre lango. Donc fallait qu'on fanda ko solo atoye ba nini matanga ko dérouler ko za nini par rapport pe il y a ba produit ba tout pour ne pas tous appeler na ba problème na ba produit ana oya ka vers biso pour na ba publicité. Mais na kati ya beaucoup de qui peut bande ko mususu oya groupe Sans Souci oyo ba longwa ja groupe. Mais oui, matanga ezara pona batu nyonso, matanga ezara pona batu moko te. Et surtout président la biso ezaki président au batu nyonso ba yebi. Donc matanga eza pour toute la RDC. Mais et empêcher te mutu nyonso to azana kati ya matanga. Ezaki na ba point auto soulevaki ou peut-être tokoki ko dévoiler ngote o ezaki makamba cuisine interne. Voilà. Donc question ngeza côté à artiste comédien oyo ya groupe Sans Souci balongwa. Mais na kati wana moni fina bazala ki formaté. Non, c'était juste kaka biso bato to ana kati nani. Ah ouais. Kaka biso bato to ana kati. Ba balongwa il est vrai baza bandeko na biso baza pe na kati ya groupe. Webi kande celui qui parle la chasse perd sa place. Donc ba baza quitté baza te biso to ça non ba bazali et puis na ba bazali banda baza même moral na biso ainsi que grand frère na biso papa Josco abenga ki pe na par rapport na réunion azalaki azalina biso ensemble donc voilà c'est comme ça. C'est lui qui c'est lui qui parle la chasse perd sa place. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc voilà, qui ne sont pas avec vous. Les gens qui ne sont pas avec nous et contre nous en quelque sorte. N'a pas dans le mauvais sens, dans le sens que biso ba otoza qui na katia groupe otoza pour les moments les réunions qui n'ont pas intéressé biso. Mais bande consulter les qui n'ont pas la bangote. Mais cela n'empêche soit ba se pelaper que non kozala na ba réunion. Donc yebi quand c'est pas ça. Ba réunion kozala o ba nyoso ba ozala na bango là ça dérange pas. ANTPC organisera déjà ma réunion au biso surtout aux alawana donc c'était ça. Ada bo sepela ike bango bazana libanda bosana bino moka batwa kati et après bango nde bakoza peut-être ba interpeller sima ou appeler sima. Non to sepela ite quand des arlanda kunyonso so papa ou soit maman azate moko akufi des arabana non basangani nanu bazana na idée d'ensemble donc c'était ça. OK. Mais na monaka ba série moko pour le groupe Sans Souci.
Non, non. Kenda pour ça la groupe Nayo. Non, non. Et après aux Zongi. Non, là tu parles par rapport à Guy. Moi je suis presque nouvelle dans le groupe Sans Souci. Ça fait au moins 3 ans que Naza en cas de groupe Sans Souci. Non, on a quitté. Jusque-là, Naza, non. Ok. Peut-être tu parles de la groupe on a eu qui les réveille. Ok. Oui, j'ai quitté le réveil et puis j'ai fait mon groupe. Voilà. Tout sur la peine bien par rapport à moment où Kotaki groupe Sans Souci, 3 ans déjà. Bah départ et Zalaki. Tant yo koti ba départ ni Salamaki bana banani. Là Kotaki na Kotaki papa Omari, Agé Azalaki, Flore et les autres oh Bazaki Zaki. Serge Azalaki te na Kotaki Serge na Kotaki Serge te. Pierrot Kotaki Pierrot pété. Mais nani dit comment? Gingombe n'était pas là. Doudou Soupe était là. Mosengo. Mosengo n'était pas là. Audrey était là. Audrey était là, voilà. C'est quoi bête sur mon solo? Le moment na, ba départ on est ça maki dit en quoi pour na batu ba quoi qui c'est groupe Sans Souci ils ont kindi batu vraiment bazo longwa mingi groupe Sans Souci zo beba batu ba le bail qui nous aki président pour des choses yene mutu là qui est-ce que bête sur solo c'est dit en quoi? Ouais, je ne sais pas te le dire que ce que j'ai dit à quoi, parce que moi, je n'étais pas dans le moment où c'est que moi, je sais, au moment où oui, au match était là. Na bandeko balongwaki, ezaki juste ka ba incompréhension mike. Au moins, mutu muso kozala aza au sein du groupe, on a problème par exemple na acteur ou actrice ngolo pakala. A koki su kozala te, alongwe la yake. Zomona atiki na ebino parce que ezaka pe bongo beaucoup dans le groupe mo mutu mo moika ngala bato makile simba surtout quitter na yo OK mais on batikali et donc voilà c'était ça mais pour le bakio balongwa ki pona non mutu amtazana ba raison na longwa peut-être bangonde ba ko mieux placé à Oloba mais on a ebi eza bongo te tout ça les moins fort moko to luka to yeba penza groupe Sans Souci batu bazolo ba vraiment que non Mboshilo Kinzonzi yende mutu azali vice-président comme statut na bino lobby pe azali mta ko remplacer directement président mais batozolo ba ki Mboshilo aza à l'auteur te au Kamago pona yo mutu na kati kolbani na c'est qui parce que c'est qui hein toza pas si mais c'est qui Singapour na batwaloba trop hein les gens parlent qui ont beaucoup l'habitude dans le bébélé ont remarqué que ce PC tâche mo ça là est compétent. Vous comprenez? Mutu muso aloba par jalousie. Mira toza tokoza na kati ya groupe moko boye, ngaso na linga kote ba nommer la place mo etombolo par rapport na nga. Oyebi donc ndeka mpandi na oloba n'importe quoi par rapport à komono. Ndenge nature abato ezali. Mais ce n'est pas tout le monde. Ndenge nature abato ezali. Donc voilà, moi je ne vois pas que yé aza. D'ailleurs non, laisse tomber. Vas-y. Non, je ne veux pas aller. Vous êtes libre, ma sœur. Pour Ngaï, là, il y a un groupe Sans Souci. Nakutaki muto asumara ma mebele. On a la yebi, on a la monaki. Na monaki kazaki réalisateur. Mboshilo a comme vice-président. Et on a un réalisateur en l'un kotaki. Ah OK. Un réalisateur après ba nommé vice-président na présence biso toza déjà. Mais la monaki c'est comme si ba tâche belé yende mutasala ngo. Vous comprenez? Bien que bandeko mususu mutamtazaki pe na rôle na ye, na poste na ye, neti age azaki cordon. Vous comprenez? Mais d'habitude s'il y a un problème ba kendara et pas Mboshilo pour que le problème soit résolu. Cela veut dire quoi? Peut-être azaki est compétent en cocaté ou bien je sais pas. On a découvert, j'ai découvert beaucoup de choses dans le groupe Sans Souci. Oh, na moni, na yoki, na mona on est différent. Yango babinda ko yo fanda katenda une place etanga moyo ba ezate. Donc il faut na kati pour comprendre que ande tanga kawa, ande bataka boye, ba kitisa reloko boye pour sombulu anjo beta. Vous comprenez. Donc voilà. Il est compétent à niveau moko Mboshilo c'est un papa. Attends, on a un groupe Sans Souci parce que nous sommes éternellement. Nous avons ambition un jour nous avons pété. Même tout n'a pas été à vivre dans Mboshilo Kinzonzi. Donc il est papa, il est papa, il a un cœur. Il vraiment papa. Ok, à tout moment,
président là azaki na bomo ya banda lobaka ki Mboshilo toi tu es mon frère président banda koloba Mboshilo ya ndeko na nga nazana bandi côté ndenge ye mo président banda loba so tiki nga eza ma trop donc na ba occasion nyonso tout ya ba problème à président azalaki na mutu muso abenga te à part Mboshilo. Vous êtes au sein du groupe, vous avez dit vous avez découvert beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Au sein du groupe par rapport à Nengozaki Libanda. Oui. Par exemple, vous avez découvert au Batouazay Koloba, au Monique Zayangote. Entre autres, Makambo Tozo Kao et Mboshilo, non? Ndenge Libanda pe anda ko non réalisateur na bango mais je ne connaissais pas Mboshilo avant. Ndenge réalisateur na bango. Mais quand moi je suis arrivé par rapport à dire Moussous Petona Kalibanda, là on a na moni les andingues bon je sais pas peut-être fléau hein mouvement peut échanger à Makam hein mouvement ya batu pe so batu musu ba kei batu musu la bayaka pe na ba donner chanchaka bayaka pe na ba donner Moussous mais ngai l'air na yé on a yoka pona Mboshilo yango te na mona donc bien au contraire kutu ceux qui Makamuso ezo kenenenge kenela na ba bonne et forme c'est parce que lui il était là. La famille de Papa Sans Souci, en l'occurrence de Maman Mado, est-ce que si vous koutani vous fandi ensemble pour na koloba likambo ya ndenge groupe etika otambola? Groupe etika otambola ndenge nini te parce que toyebi déjà groupe eza bien structuré, mamne so yana kati. Eza déjà neti mboka mo condition azate boyebi ke structure mboka eza boye mibeko na mboka biso elozala tout comme akoza te bo tambola kana mibeko ndenge ezali donc tokolo bango te ou soit tokolo bango pe pour na ko faire rappeler kana batu mais biso toyebi ke eza nango bongo groupe eza déjà toyebi groupe ndenge eza enfin je sais pas groupe Sans Souci eza une organisation ya ba groupe ebele o ba nango te. Ah bon? Oui. Ils ont vraiment bien organisé. Dans la tâche, dans la tâche, dans la tâche, au mouton tazo quoi assumer donc yo ko violer rôle en ninga te mouton tana rôle na bi ke ngana za wana banya na suka place bo donc c'est comme ça. OK. Même à ta président et mon pena ba émission musu ça loba ngwa. Est-ce que nakata groupe Sans Souci tant que président Zakina vivant et ça là que tout et ça là qui que yo zuita kufana présent pour les chasses bosolo là par rapport à l'évolution du groupe constatant c'est un peu trop dur mais to bana kosolo là d'ensemble. Ouais. Il y a des réunions où ils accueillent sur le mot tamboli bien te ba convoquer réunion ba tenir surtout ba ozala on taper ces explications on a quoi naie au moins qui ndenge nini rapport on taper ces rapports et puis voilà ba arranger. Donc voilà, c'est comme ça. Mais président la biso a tiki biso to yeba qui est bien na ba dernière minute tout monde qui a comme ko na beki ko za nango pour na ko s'appuyer na ba dernier moment vous avez occasion ko fana na président to ko sola na Massimo na ba dernier moment oyo ya président pour les chasses Fatika biso est-ce que vous avez eu l'occasion ya ko fanda na ye ya ko sola na ye surtout aux enfants d'hôtel qui a sur scène hein le moi ça qui actuellement ça qui aux canisa président pour des chasses déjà non sur scène déjà non vie quotidienne ouais na présence n'est pas répétition moi j'ai toujours l'habitude de déranger moi je dérange trop la répétition donc surtout ce président zana na sala ngosu makasi pour que na déranger kana tumiseka yes quoi nga dérangement tanga makelele donc moi babiloko wana donc ezozongela ngai nde esala ngai ke namona pe ke no président zate ozomona soki aye na répétition so to déranger okaka na bambona mire na benga no melbana yaza ibongo bambola mire yalo baka esuka kabo Massimo tu déranges trop Massimo bima na bala bima voilà ça n'est asiliki donc minute mukie kande umela te donc aza muta kanda te agangaka azoganga osilika so yebi to moni mbaliboso oza paniquer mais là au mesano baka muto ne agangaka kande atika ne kala abosani Bano côté groupe Sans Souci déjà au stade au jeune combien de films déjà belé hein belé je vais film belé
Est-ce que pour des choses, c'est pas comme un film? Non, c'est réalisateur Ndé Mutakomaka. Biso tokoya na idée, aux idée, au petit réalisateur a commis à l'ébobandi tournage, donc il y a Ndé Mutasa dans le soir. Oh, donc nous sommes embauchés dans comment? Embauché qui le fait. Oh, donc président pour des choses négations, à comme théâtre. Président comme non Ndéni. Président comme un film était. Le président Moussou, c'est comme un rappel. Wana ba président Moussou Sunde to yebi ezara partout so Ndéni. Mais poudre abano comme na été. À cause na idée apesi Moussou na idée boy. Moussou la tali apesi pe idée basangisi Moussou nda komaka film na assistant na yi. Assistant na nani? Pour le moment eza eti nzito. Tanga na yaki nakutaka credo. Bano comme na credo. Après credo la accueilli Berdi Matondo bana comment moi na ya fait maréchal Matondo na comment Berdi comme n'est pas là azana déplacement voyage donc c'est nzito ndé à remplacer ba comment. Moment ni présent pour des choses à Osilika. Ah, il y a signé moment nyonso. Ah bon? Il y a qui pané moment osilikate. A signé moment nyonso soka lo mo pesi kanda ne na toloba. A signé pamba pam. Donc président a osilika pam pam. Quand on pesi la non ka pamba pam. Donc azana kanda te wa retenir pe kanda boy non. Abosa na rapide. Abosa na vraiment très rapide. Point faible dans Isaac ni. Point faible ni. La présence des chasses. Il y a président pour des chasses. So il y a verrier à tout ça qui problème ni so il y a verrier le cas ici non aïe bomba kanai donc ba ko lo ba mira sali bazon ici boy wana tombo kina dans tombo qui sont là ka mona yo ka po ah là pas mona ba ndo tombo kilao o fanjo yo ki donc yo fana no yo ka tombo ka siso tombo so ka fandi ni le belo te ozui déjà so ka fandi ni ya tombo ki yo le belo to fin ka ni papa na yo ki aujourd'hui déjà. Après là, le bas, au lobini. Mais c'est pas ça qu'ils ont dit. Là, expliqué. Ici, non. Est-ce que vous avez l'occasion de faire des présents pour des chasses au tourner dans ces mêmes scènes? Oui, tu tournes. Je fais déjà mon cinéma, les scènes. Tu tournes. Bien signé marqué. Ça va pied sur surtout depuis naïe. Au bout tourner ensemble. Au bout tourner canaille ensemble. Ezalaki mon enfant, oui, c'était mon enfant. C'était comment? Pour toi, la pose à histoire, le président Yemoronanu, Anal Ngasoko, je suis mingité. Si on appelle ça tableau Bela Baïna, Mbochilo, moi je suis fatigué, Mbochilo, donc, le président n'a pas joué. Et comme il y a insisté. Le président, il y a mais Azarala Bissou n'a pas tournage ni en son présence des là. Ok. Il y a qu'un tournage, mais en tournée n'était. Ça peut pas comment où, mais là, le tournage, aussi, ça a été à comment déranger. Mais tournage, j'en sais ce que je bon, si ça Ernie, moi je suis fatigué. Donc, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et là, on est d'accord, ça, quand on a un sans souci, Bobeng, ça, à tabatou, ça, les bandes à Teba, au jeu, n'a qu'à tabatou. Mais groupe sans souci benga batal bandati benga bata groupe sima ba joueur groupe sans souci na joueur na papa Luka na groupe sans souci azara mobile nanga ba benga ka il y a aussi un monsieur je crois à Outa na groupe il y a papa Membe gauche yepé a joueur na biso il y a aussi un monsieur combo ba combo peso climat ba joueur na biso benga batal banda benga Ozala président Sobé a joueur. Est-ce que vous avez la bienvenue dans le groupe sans souci? Voilà, comme ici, j'aime souvent, il faut bien dans l'émission. Parce que tous les gens, parce que tu es comme il y a l'oué papa la biso pour des chasses. Il y a déclencher quelque chose de non, vous avez la bienvenue et pas président pour des chasses. Oui, et pas président, oui. Et pas président, oui. Et pas président, oui. Pourquoi vous avez une ambakondeni ayambinga benginga bi ngana ebio de le kada na TV nasina mona nga le bien OK nga nga zo ba acteur abatuté d'ailleurs quand le président pa eba na été que ezanga donc là nga pe na yé ayebite ke ngane mutu fa na ya
Je suis en train de quelque chose. Il faut demander à Molly et Audrey. Elle s'est présentée comme tout le monde. Après, Nassimale va expliquer, tu vois, c'était ça. Moi, je suis donc joueuse, moi, on a c'est un transfert. Mais il est un transfert. On a équipé qui on a eu comme ça là. C'est un transfert. C'est un transfert. On a bien préparé Liban avec non, tu viens. Voilà. Là, il faut demander à Molly. Molly, Audrey. Pourquoi? Il y a un taillé maramu. Il y a un jouaka lobingwana. Le contraire, Molly a fait découvrir Bisso. Et parce que Yépe Audrey, le bac qui est président pour les chats, ça peut s'appeler brassard général. Et puis, président le bac pour la mise sur le général. Général, après, c'est Malango à Balou qui a bêti Massassi. Bon, ça s'est fait partout. Hein. Avec tu peux Massassi, peut-être à Monique et Moment, coquille. Oh, il faut que ça achemine. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, papa. Il faut supporter le émission. À ce qu'on ben de l'angaye, bien. Na plan rapproché, s'il vous plaît. Je pense que la personne d'Abisso, de quoi na Zuyo, ils appellent Malamu, Batubaloba Kozala Kapema, Sozi à Ersil Pechanga. Kolongata l'inette, ça bien, s'il vous plaît. Tu dis que toi, matin, on les laki. La caméra. Si on peut déjà. Si vous écoutez un peu plus, vous faites ensemble. Mais oui, là on a le réveil. Hier on a joué tous ensemble. Non, je ne sais pas. On a été bêta sujet au Kokanate, mais ok. Ok, merci Limbisa parce que nous avons lui les camarades pour battre le bango makasi c'est que nous on a yambi auto le bela yango bien qu'il si j'étais. C'est un problème tenir en famille. Na mokili bat bazami belé mbale. On a bat bazami am sous 4 personnes na même visage parce que une fois ben ba mon chéri nanga alinga kanga moi ça batu na idée kezanga. Yati ngana ndaku ake ville. Kuna ke omona ngala ville. Ake omona oh ce n'était pas moi. Amoni na musika là ba no poussa na ya pe na décision. Ah, yena tikena ndaka combien? Ah, ya ko sanga za moi malamu zana kanga e. Là ake kuna talo boy. Eh asimi moi ça ba tout c'était pas moi. Donc ba pas kokana. Voilà. Na ndio na biso moko Olga azaka journaliste akufa. Aza ndeko ba papa po ipandi. Apo Firenze, le parfum de bonne odeur. Et Olga, il peut te kokana ina. Ok, puis ça dit pêcher en beauté, avec ma sœur. Black Line, bonjour. Na présenté ma condoléances parce que biso yo soto kufeli. Mira bina pesa mbote. Pas Sozia. Mbote na yo place za ba gros bisous. Je t'aime beaucoup. Ok. Merci balandi biso ba retenir nini surtout pour na ba obsèque pour to komi na suka na tikayo. Biso ba retenir que groupe sans souci eza moko pour le moment que eza solide plus comme avant. Mais semble que eza vraiment très solide. Donc bato ba landa biso mais la vie continue. Ça la paysali tout ça ni na ba okande ba. Merci tokutani mbala sima. Merci. Vraiment ils a passé tout ça na 50 boso mona nezali bongo mwana ya papa pour de chasse au boso mona alati elamba ya noir ils savent ma passi na pour ça bendelanga ipena mia pour ça pembeni osulanga yene mwana président pour de chasse tonga toyeba soki mwana liboso to ya mibale tonga toyeba nazali boko na moko ba c'est comédien ya groupe sans souci tonga toyeba pesa biso kombo na onani kombo na Melissa naza moko ya ba artiste comédien na groupe sans souci malgré la minute naza souci c'est un peu ça.
société bien que ce longwa qui n'a qu'à ta groupe sans souci, mais tout moment où Fanda qui n'a présent pour des chasses, ça a été comment Nino Monaki a malam pour les chasses parce qu'on est des Bantous. Poudre aza papa bato boyi te mutu nyonso azalaka na mabe na ye me nga pena mabe atata oyo natikali omona yango te malgré na longwa coupe sans souci ti poudre de chasse akufi nga nde tobandaki kosolola ene ezalaki te eloko ezalaki te ndokende ntina ndako na ye soki mpe ayoki mposa eloko mo abengi nga na sombi na ye kotikela ye donc toperdre pena ya motuya mpenza. Ok. Avant président pour les chats Koufa, 1 mois, 2 mois, 2 semaines, est-ce que vous qui temps il y a Koutana pour mon anaïboye malgré le longwa? Nazo qui vraiment battant et belé. Non, il y a pas nanda quoi président poudre Ernios. Ce qui a benginga mon anaïe. La fois passée à outé que ça la crise. La sali crise. Bayebisinga kendenge eza président sala crise mais siko abimi azanda ye moko aye kota na ayo komelanga na WhatsApp nanga mais lisa yo boyi papa ti na kota hôpital na bimi na ndako tikali yo yatuna bite papa na yeba kite ke kota ke hôpital mais loko bimi oza na ndako na oya rendre yo visite na ndako et umela ki pété nde bayo ko pesa nga sango ki asali sous deuxième crise à l'hôpital il y a ngali ma santé na magasin Kitambo tant na yo ki bongo to sel pe programme na moto abenga kinga to kende ko visiter disons to ke visite na 7h puisque 16h na zaki na église. OK, ça va zala matinale comme ça 7h to kende total et à ma grande surprise to commis 15h ben que le président ne plaît. En fait, le président pour les choses a souffrir nani. Président azaka nom ta sucre. À part sucre azaka mutu ya tension. Donc tension na mataka. Na problème otomona ki azanango ya génie. Ndenge ndenge bandota mbona beki ezaki ba kati na ya sala kala. Et après, il a sentir que a boukana na genou. Il a fallu sans kayeba. Tant à côté ba radio, ba prendre yé bobi qu'il faut ba saler opération lokolo. Aboya ki na enda préférer ki atambola na beki. Donc yango wana. OK, message nous opé ça monde entier bat pasa ko landa biso surtout pour na liwaya papa na biso pour des chasses ou attaquer président groupe sans souci et na ba atia comédien nyonso o bazalaka na kati ndako wana ya groupe sans souci. Message na pesa kaka na monde oyo faut kozaka na bolingo puisque toyeba lobité lelo tondimete que président poudre ko tika biso azate donc inutile ya ko sala ba haine moko quelconque et tout na minto président azate mais na bano balongwa kala na groupe sans souci bango yo to mona bango baza a donc cela veut dire que azaki mutu magra azaki na mabe na ye mais bola mpeza laki donc to zangisa bola mte na ba passé na biso na ba présent. Merci. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te ndenge abandaki ko sala kala yango ngai pe na ebisaki ba oyo batambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba avion ba kenda partout ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus qui sende bokobika batu wana pe bayaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kota na
kozana Pasteur Moïse abondeli mpona bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom Mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na ntango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komi loba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème mokanda to repose nazwaka barigi na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya ozana oyo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendikapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yovana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na 1 dollar na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwe loka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata bazana bonne éducation nzamba lobesenga kopesa lekesenga kuzwa tango zo kanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci mama oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na liso fond de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui okende besoin oui ah tika supposé la Saint-Thérèse le ciel elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Bango la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïlemo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve dans mon biba. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingité, Mokili Mabimba, Abilo. Donc à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va ne pas la moto. Place il y a série, il y a côté Bilo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyberservice. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso
salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo biswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga Yesu Yesu. Lokota nga Yesu kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga Yesu Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki sije na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te lelo apesinga libala. Apamboli nga Yesu Yesu. Apamboli nga Yesu Yesu. Yesu apambolinga
yesu alokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo